yokelaka biso bato ndenge moko maina makila makotambolaka na nzoto kasi eloko ezali kotia vikeseni ezali kaka nemayele nzambe yokelaka biso bato ndenge moko maina makila makotambolaka na nzoto kasi eloko ezali kotia vikeseni ezali kaka nemayele yokela boyinga nasala tonyokwani kombo ya mwasoyo ezali ndenga yimoyindo katakimangu yolobinini kombo ya mwasoyo ezali ndenga yimoyindo katakimangu yolobinini yokela moyindo nasala tonyokwani bakonzi bazangi nguya kaka kimangu yolobinini bakonzi bazangi nguya kaka kimangu yolobinini yokela moyindo nasala tonyokwani yokela kanga imoyindo na mona esengo te toto asikonyoka mayango ndenguya nanga banda yokela kanga imoyindo na mona esengo te toto asikonyoka mayango ndenguya nanga manduki masasi basalaka mpona fanyama na zamba kasi ekomi ya ngai ya kobomama masasi basalaka mpona fanyama na zamba kasi ekomi ya ngai ya kobomama yokela moyindo nasala tonyokwani kombo ya mwasoyo ezali ndenga yimoyindo kaka kimangu yolobinini kombo ya mwasoyo ezali ndenga yimoyindo kaka kimangu yolobinini. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka ebiso bokoka bayindo nzambe apambola bino bandeko nyonso esika wapi video oyo kokutamela bino kimia nzambe ezala kati na mabota na bino yenge na bino nyonso bandeko nyonso nzambe apambola bino bana ya Congo oyo bazali na mboka pe na oyo bazali bongo na diaspora nzambe apambola bino ya bino ndeko Kongo alenga mwana fumuki mbangu tokutana lisusu ndenge tomesala kosolola masolo na biso na emission bokoka bayindo oyo tosolola makambo etali bakoko na biso pe mabele ya bakoko na biso oyo tobengi Congo la RDC la République démocratique du Congo lelo tokoyamba mopaya mutu munene oyo biso nyonso toyebi mingi pe bayebi ete kasi boko découvrir ye lelo ezali bongo papa na biso na kombo ya Nabi Lukombo Biswaki oyo azali bongo chef spirituel ya nzela Congo oyo ezali bongo awa na kati ya diaspora pe na mikili ya Congo esika bakoko na biso bazali tokosola na ye mokolo ya lelo makambo ebele oyo tokotuna ye na makambo etali mboka na biso motuna ezali ya ngai biyano ezali bongo ya mbuta Nabi Lukombo oyo tokopesa ye mbote pe ye moko akose présenter po boyoka ye pe boyeba ye mbote mbuta Nabi Lukombo pe yenge mbuta yenge papa na ngai Kongo alenga
Vraiment nazali na esengo mingi kozana yo lelo pe nazali na esengo mingi kwete na papa yokisa mongongo na ngai esika ya bato oyo ebele bazali kolanda biso à travers mokili oyo matondo nazongisi maloba mboka yo matondo mingi mbuta na bino kombo na bandi bandeko nyonso bayoki yo vraimen ezali esengo tokosola lelo makambo etali mboka na biso mboka ya Congo ya solo mbuta na bi lelo tokosola bongo basuje ebele kasi toyebeki ya solo mboka na biso mboka ya Congo oyo bakoko batikela biso vraiment tokufi mingi bato ebele ti lelo baza koloba yango ya solo bato bazali kolobela bokoko kaka bokoko kasi ya solo mboka ezali kotambola malamu te mboka bato bakufi lelo tozali bongo na 4 à 5e génération oyo bakufi mingi na ndenge ya kosakana te mbuta na bi lelo tokosola makambo etali l'indépendance bato ebele balobiki ya solo indépendance spirituelle yango kaka biso tozali kozela pamba te mboka ya Congo politiquement lelo tokoma ya kokonzama kasi likambo etali spirituellement balobiki ya solo nani tozwa indépendance spirituelle te yango tokosola lelo motuna na biso ya liboso mbuta na bi lokombo indépendance spirituelle oyo tobengi indépendance ya molimo tosi tozwa yango to tozwa yango te soki tozwa yango meka komonisa biso soki mpe tozwa yango te meka nani komonisa biso pamba te bakongole mingi baza kolanda biso bango bazalaka indépendance spirituelle mpo te ya solo tobima kati na bowombo ya bapaya oyo tobengi baoccidentaux maloba epesameli yo mbuta na bi lokombo indépendance spirituelle tozwa to tozwa yango te matondo mingi papa na ngai Kongo walenga na motuna na yo otuninga na lopoto na monoko ya bamindele oyo balobi ete indépendance spirituelle na lingala balobi yango kokangolama na molimo esika wapi na kikongo balobi kimpwanda ya kimpeve soki mfumu kimbango alobaki tozali na ba indépendance mibale tokozwa indépendance ya liboso ezalaki ya mosuni na ndenge babelge bakangaka nzoto na bakangaka mboka na biso bakangaka biso basinga mais na 1960 en tout cas tozwaka indépendance mais indépendance ya molimo pourquoi il faut tozwa indépendance ya molimo mokolo nini yango bakangaki biso indépendance ya molimo date nini oyo bakangaka biso indépendance date nini yango oyo bakangaka biso bowumbu na molimo na bandi okoleka na bamangomba nyonso ezosakola bokoko bamangomba nyonso bazokotambolisa nkombo ya mfumu kimbangu bakoyebisa yo ete indépendance ya mosuni tozwaki yango le 30 juin 1960 alors que bakoyebisa yo ke indépendance bowumbu ya molimo tokotaki yango le 4 mai 1491 esika wapi nzinga nkuvu azwaka bateme ntango azwi bateme bakopesa ye biblia bakobotola ye babidimbu babilembo nyonso ya oyo ezalaki ya bokoko na biso nde bisika wana bato bakanisaka ete tokotaka na bowumbu spirituele bisika wana papa na ngai wana ezali pongi ya kotelema oyo nyonso balobaka ete tokotaka na bowumbu spirituel a partir ya nzinga nkuvu ntango azwaka bateme baoyo nyonso balobaka biloko wana ce sont des bébés spirituels bayebi te eloko nini babengaka spiritualité na kozongisela yo maloba mpo yo kwa kotuna nga lisusu bawana baza babébé spirituel balobaka le 3 mai 1991 sikoyo yo nde sikoyo okende otuna nga napesa yo date oyo biso tokotaka bowumbu ya molimo nazongisi yo maloba
Matondo mingi ya solo mbuta na bilu kombo na banzi bandeko baza kolanda la kimia bandeko bozwa bik pamba te mbuta na bi ya yelaka biso vraiment avec des preuves neto lingaka ya solo mbuta na bi na landi yo siko lobi ke ba bébé spirituel ba bébé ya molimo tango lobi ba bébé ya molimo toza koyeba te po lelo bato bakomituna balobi ke ya solo ba bébé ya molimo banani yango ba bébé ya molimo pamba te biso toyebi ke solo depuis 1491 oyo le 4 to le 3 pardon so na bosani dati te bato nyonso balobaka nzinga nkuvu ntango ye afukamaka devant bamindele oyo mundele oyo abatizaka ye atekaka bokonzi ya molimo epai ya baoccidentaux donc molimo na biso bato lokola ye azali mokonzi na biso donc totekamaki na molimo epai ya bamindele donc depuis 1491 biso bayindo et surtout biso bacongolais donc molimo na biso ekangama na minyololo alors meka komonisa biso est ce que ezali date wana to ezali date wana te matondo mingi papa na ngai kongo alenga na ndenge yo ozongisi ngai maloba papa na ngai kongo alenga mpe bandeko nyonso bazali kolanda ngai nakoyebisa bino boye ntango mundele ayaka posa na ye ezalaki abanda kokanga bato bayindo po ete bakoka kokende na bango kuna na amerike esika wapi esika bazalaki komemaka bango kuna na amerike bazalaki kokabulaka bango na bagroupe mibali oyo ya makasi bazalaka kokende kotiaka bango na babilanga basalaka bilanga ya koko bilanga ya bambala babilanga nyonso malgré malili ya poto me bakoko na biso lokola bakotaka bowumbu bazalaka kosala libanda mpe bamisusu bakufa bamisusu basurvekaka te bazalaka kokamataka bana ya basi bana wana ya basi oyo bajeune fille bakozala kopesaka bango mibali na nko mibali bakoka kobokisaka bango po bana wana bakobota moko ya bametise bamindele bakomaki kotia bana wana lokola bakapita ya kosurveyaka bato oyo bazosala bilanga parceke mundele mpenza ya poso pembe po atelema ye mpe na malili asurveyaka bazalaka kokoka te alors il a fallu bacréer métissage mpo na nini bana oyo ya bamétise baza na mwa makila ya bamindele makila ya bayindo bana wana siko babandosala mpo na mundele alors bakomi koniokola 50% ya makila na bango ezalaki kati na bango bakomi kosurveille alors ke baoyo bazalaka batata bakoko bazalaka komema bango esika mosusu neti bino ndenge kuna boza na allemagne bakomema bango neti na berlin bagenom batikali neti kote mosusu bamonanaka te bakoko wana bazalaka kozwaka bango bazozwaka mayele na bango baproverbe oyebi kosala eloko boye nzete boye bazozwa bamayele na bango bazokoma bakoko wana bazalaki kolesa bango malamu kokata bango basuki kolatisa bango bilamba babengi baredengote nsima nango bakozwa bango bakozongisa bango lisusu na mabele ya kongo me ntango bazozonga na mabele ya kongo bakolata kitoko bacravate baredengote babikoti batie bango babipe na minoko alors bazotambusa bango na bajuvenal de village en village kolakisa bango ete bisika oyo tozomemaka bino tala ndenge bato bakomi kitoko tala ndenge bato bakomi bonzenga alors ke na lere wana bagene balobi place oyo bango bazokende biso tozomona ngo mabe nzoka nde eza kitoko esika wapi bagene bakobanda koya komitikaka sikoyo bango moko mpo bakendeke na bowumbu mundele olasalaka su makasi ya kokangaka bato azokanga lisusu na ndenge ya nkote bagene bazokoya komitika bango moko alors bagene wana bazokendeke na bowumbu me papa na ngai
Surtout tozongi mwa moke nsima ntango mundele azalaki kokangaka bato bazalaki kokanga bango par la force bakomema bango nyonso tu obori ya océan bakokomisa bango na bord océan babandaki kotonga mwa bandako ya banzete esika bakotia bango wana lokola mwa banyama na zelo wana mai ya kosukula eza te toilette eza te bakovandaka kaka bisikana na basi na mibali esika moko mpe bazobwakela bango biloko lokola banyama alors ke bakoko na biso bakotaki bowumbu ezali te ke mokolo oyo bakomema bango nde mokolo bango bakovoyage bazalaki kosala ntango mosusu 2 semaines 3 semaines voire même 1 mois bavandaka kaka na bord ya océan likolo eloko ezokozipa bango te moi mvula makambo nyonso tu na nzoto na bango me mokolo oyo ezalaki ke il faut sikoyo bango bakota na masuwa bazalaki kokota en groupe te bazalaki kokotaka moko ndenge lelo oyo biso mpe tokotaka na masuwa moko me yambo ete bango bakota basango bazalaka koya liboso ntango basango bakoya batelemi bapesi mokongo na bango na masuwa nzoto na bango batali liboso esika bayindo bazali alors ke bayindo babando koyaka moko donc eza neti bapesi bato mokongo moto ozokota nde tokotaka na kati ya bato leloko donc opesi bato mokongo ozoya liboso na ye sango te sango apesi bato mokongo voilà azotala bino bozokoya bayindo bazokoya soki moyindo aye na bashene na ye na kolela na ye atuni yo papa yo kombo na yo nani alobi ngai kombo na ngai Luvumbu kombo na yo Luvumbu alobi ok Luvumbu ya solo bakoniokola nzoto na yo ya solo ozokenda bowumbu kasi Yesu oyo azali mobikisi akozalaka na yo libela na libela mpe akotikala kokimaka yo ata mokolo moko te na yango kobanda lelo ndenge ozokenda bowumbu ngai nazokobatize yo au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit akokamata yo atindisi yo na mai yango yo ozobima alobi banda lelo kombo na yo eza lisusu Luvumbu te ekomi Jean-Pierre po Jean-Pierre azalaki apôtre ya Yesu donc yo okomi mbala moko ya Yesu yango ya kobatize yo na mai yango yo kobima okesi koyo kokota na masuwa elingi koloba na musuni okoti na masuwa me na molimo okoti na bowumbu ya molimo ntango ya tindisi yo na mai donc directement okomi mowumbu spirituel mpe mowumbu musulman donc oyo balobi esclavagisme spirituel yango wana donc ezali te makambo ya avant kutu makambo wana esalama avant kutu le 3 mai avant kutu nzinga nkuvu andimela Yesu ezalaki deja na bato oyo bazwaka bateme sans volonté na bango bazalaki kokota bango na molimo na bowumbu ya molimo yambo ete bakota na masuwa mpo bakende bowumbu alors ke bato wana nyonso tu oyo bakotaka na masuwa bazwaka liboso bateme azokota na masuwa bowumbu ya mosuni azokota na mai bowumbu ya molimo esika wana sikoyo balobaki ete tozala ba indépendance mibale tokozwa moko oyo tokotaki na masuwa tokendeki bowumbu na Amerike moko oyo tolindaka na mai avant ete tokota na masuwa yango wana oyo babengi bowumbu spirituel matondo mingi donc tolobaki donc bato ndenge tozelaka indépendance spirituelle initi tozelaka yango tosi tozwa yango depuis 1491 ingeta papa na ngai na bokorige yo bato oyo nyonso tu bakotaka bowumbu spirituel
bato nyonso tu bakotaka boumbu musunima donc ya bonzoto physiquement bato wana nyonso tu bakendeke kotondisa bamboka ya Amerika bisika wapi bazalaki kosala. Alors tani oyo mpe batikalaki bango mpe banaki kokendeke tour na bandako na nzambe na babisika nyonso kokende wapi kokende kokotaka boumbu spirituel esika wapi bazalaka kobatizaka bango na mai. Meme ngai oyo nazoloba na yo na age ya 13 ans soki 14 ans nakendeki mpe komikotisa boumbu yango ngai moko nakotaka mpe na mai nazwaka batele. Oya nini mai? Parce que kibondoki ya mindele ezali centre na océan oyo babengaka océan glacial. mutuna pene ya ngala tuna yango wana mpo na nini babatizaka bato na mai? Parce que bondoki ya mindele ezali centre na océan glacial esika wapi baocéan ekende kokutana na bango soko tuni meme bapilote bakoyebisa yo ke meme na likolo nango avion elekaka te parce que avion soki eleki ezalaka na densité ekoki kobenda meme avion meme na likolo nango masuwa etambulaka te parce que soki masuwa etambuli wana ifo masuwa etinda yango wana bisika babengaka deuxième monde yango wana oyo babengaka le monde pandeminium. Donc bondoki ya mundele ezali kuna alors que baentre nango eza ebele me toza na biso kuna te tokolobi yango mokolo mosusu. Alors bisika wana sikoyo yango batransferaka baame na biso ntango batindisaka na mai milimo ekendeke na kuna na siège na bango na mai esika bango baza kodirige monde oyo. Tala esika oyo le roi pape Léon X tango nani apesaka epai ya roi ya Congo alobaka na ye lingomba nyonso bokomona na kombo ya Yesu lingomba nyonso bozomona ezobatize bokota yango parce que tout chemin mène à Rome. Donc ozala muta catholique ozala muta armée d'Isali ozala muta protestant lokola bozwaka kaka baptême tout chemin ezomema bino na entrée ya monde pandeminium na Rome. Yango wana ntango lobi tozwa indépendance na kozongisela yango parce que soki na babikila bando kolobaka kaka malamu te na kotika yo tuna nga est ce que indépendance ngo tozwa te tokozwa mokolo nini maloba mboka yo tuna matondo mingi ya solo mbuta na bilukombo bandeko balandi nyonso toyambi bongo mbuta na bilukombo chef spirituel ya nzila Congo oyo toyaki mpenza kotuna ye mituna oyo esalaka biso pasi pamba te makambo oyo ya bokoko bato ebele bazali koloba yango kasi biso tolukaka kaka bato bazali koloba makambo na source. Mbuta na bilukombo lelo indépendance spirituelle bato nyonso balobelaka bokoko bangunza nyonso bango nyonso balobi indépendance spirituelle nanu tozwa yango te parce que bango mpona bango tozwa kaka indépendance physique politique nde tokoki koloba. Alors yo lobi tozwa yango bo indépendance spirituelle mbuta na bilukombo tokozwa yango mokolo nini bolimbisi maloba epesameli yo bakoko na biso oyo bakendaka boumbu na Amerike bakendeke na boumbu na ndenge ya mosuni mpe bakendeke boumbu na ndenge ya molimo bakendeke Amerike na bafimbu bakendeke na Amerike mitakala bakendeke na Amerike na bakaleson bakendeke na Amerike na babilamba te mpe fimbu na nzoto ya kosakana te bakomaka na Amerike bavandaka na Amerike kosala bilanga mpona mundele kolambila mundele kokongola bandako ya mindele banyokoli bakoko na biso mbula na mbula na mbula me bakoko na biso batikaka kosambela te bazalaka kosambela esika wapi bakwa kozwa indépendance na bango ya mosuli
pe indépendance na bango ya molimo na tangu wana bazalaka meme kopesa bango permission te bakoka koyembaka banzembo bazalaka meme kopesa bango permission te bakoka kozala esika moko basambelaka ndenge ya bonzambe ya bobango mais soki otali bakoko na biso bazalaka koyembaka na bamelodi loko bayebi ete bakoko na biso bandeki kolelaka to mais okomona bazalaka koyembaka banzembo ole balobaka maloba bandeki koyemba oka na melodi okaka babandeki kotia bavoka moko ya bongo mpo mundele akomprendre teke bato oyo bazo koglorifie nzambe na bango donc bazalaka koyemba banzembo na basine ya basine na bango ya bokoko na bango bautaki nango ingeta le même mélodie oyo ya banzembo bayembaki mais moyen balobaka baparole ezaki parce que mundele abandaki kotala bango mais bandeko na nga bozolanda ngai nakobondela makasi na makasi ya bakoko na biso eyaka kosala te bakoko na biso na kuna na mikili ya Amerika bakomaki kozwaka liberté malembe ti bakoya kozwa liberté esika wapi na tangu ya Abraham Lincoln na tangu ya Abraham Lincoln aye akuabolir esclavagisme bakoki kokanga lisusu mutu te na Afrique bamema ye kuna Abraham Lincoln azalaki nani? Abraham Lincoln azalaki président ya États-Unis d'Amérique. Donc na époque ya Abraham Lincoln esalaki ke bachinois badécouvraka eloko babengaka charbon. Alors que charbon yango mutu ekomi kosalaka na bamachine charbon tobengi makala me oyo ya nzete te makala oyo ya mabanga wana alors yango wana ekotinda bamindele bakoba bon lokola tosi tozwi bamachine toza su na besoin ya main d'œuvre ya banoire te donc tika banoire balongwa na babilanga tokotisa bamachine parce que bamachine oyo ya ntango wana ya liboso ezalaka kosala na charbon bato badécouvraka charbon eza bachinois donc soki par exemple lelo esclavagisme esilaka biso banoire na ntango mosusu fale mpe toglorisiaka bachinois po soki bachinois babimisaka charbon te nde bamachine ekotaka na babilanga te neti lelo bakoko na biso baza kokumprire kaka na babilanga mais grâce ya bachinois machine esalami bakoko na biso balongwe na bilanga ekomi likambo na bamachine bakoko na biso babandi kobota babandi kobanana babandi kosala ekoya kokoma na 1974 papa na ngai bandeko na ngai koyoka ngai ekoya kokoma na 1974 kaka bakoko na biso bakendaka na bato bolumbu bakanga bango basinga poussière na nzoto fimbu na nzoto salite na nzoto kaka bakoko na biso na bakendeke bakoya kozonga bango nyonso baavion na 1974 bakoya kotondisela biso estade du 20 mai ntango bango baye biso nyonso tokende koyamba bango na aéroport bato bakendeke mitakala bazongi tout en costume bien cravaté avec bachéquier na bapoche na bango avec badiplomatique etonda na bambongo bakendeke na kolela me kozonga na bango bazongaka na esengo biso toyambi bango bayambi biso tozosepela ntango bakendeke bango bazolela biso tozolela bango bake na pasi biso totikali na mawa me ntango baye kozonga na 1974 bango bazoya na esengo biso tozoyamba bango na esengo biso tozoyamba bango na bafleur bango bazoyamba biso donc tobandi koyamba na bakoko na biso oyo bakendeke bowumbu bakoya kotondisa biso stade place combat du siècle ekoya kosalama ya aliforeman wana ezalaki elembo ete toza lisusu bawumbu te ni musulima ni spirituel bowumbu na biso esilaka na 1974
apartir ya tango wana oyo atikala na batemi na ye moka munatikala na boumbu. Mais sinon, boumbu spirituel est si là. Quelle personne ne vous trompe. Moutako sabinote et kozana kolomogote que papa ya proclamé à partir d'aujourd'hui par congolais pour commis libre spirituellement. Non, nous sommes déjà libres. Comme on a parlé de Congo, Jean-Pierre est dans la Congo, il y a boumbu spirituel. Mais tant que na komaka na Congolais yango comme on a comme le Congo biswaki. Donc na zali na Congo ba mindelete, na zali na kosambela ba mindelete, mutu nyonso oya sa longwa na kosambela ba mindele azbi déjà boumbu spirituel. Mais oyo atikali na kosambela ka ba mtsambe mindele ye wana nde mutu azoluka alongwa na boumbu spirituel azonga na bokoko na biso. Donc tolo ba mbuta na bi le kombo bolimbisi do tolo ba ke mutu nyonso na mokola lelo soko za na kombo ya mindele c'est que ozaka toujours ya kokonzama na molimo na yo. Ozaka ya kokonzama na molimo na yo. Donc il faut que longola kombo wana ozonga na kombo ya bakoko na yo. Tobwaka ba kombo ya ba Mathieu ya ba Jean Baptiste, tozo ba kombo ya ba Kiabelo, ba Lubaki, ba Ewalo, ba kombo na biso, tolongwa na kimundele. Okotikala komona ka jamais chinois na kombo ya ba français. Okotikala komona ka coréen japonais na kombo ya ba anglais ezalaka te. Kaka biso ba yindo ba tutolinga kozwa ka ba kombo ya ba ikolo mosusu parce que pas tondimaka bonzambe na bango. Tokotaka na boumbu. Mais tango bibi déjà ba boumbu na yo esali. Mais muninga oya tikali yeka mutako yeba mukola kobima. Matondo mingi mbuta nabi masolo zali ebele toleka mwa muke na mutuna mususu parce que mutuna zali ebele na bandi bandeko nyonso boza kolanda biso bolandi na bokebi donc indépendance spirituelle bandeko na ngai eza kodépendre na yo moko soko oyebi ke ya solo olingo longola bowombo ya molimo epa oyo tobengi indépendance spirituelle ndeko zongela bokoko na yo longola kombo oyo mindele oyo baboti na biso parce que bakombo yango ezali ndenge mpe biso tozokobota lelo bana neti lelo mbota na bi lokombo bana mingi toza kobota lelo baza kozwa kombo mpe kaka ya mindele sikoyo tokoyebisa bana nini tolobana bango balongola bakombo wana. Sikoyo lelo mbuta na bi lokombo mutuna ya mibale ya sujet na biso ezali boye lelo bato ebele balobi ke toyambaki dernièrement ndeko Michael do tobengi ikala songanzila ya lobi na biso ke biso bayindo touta na koko na biso ya liboso kitele kinambu na nzala mpanda bango nde bakoko na biso ya liboso bo lelo yo lobi tozongela bokoko na biso donc topesaka bana na biso toexplike bango baréalité na ndenge bakoko na biso bon qui était kitele kinambu et puis nzala mpanda parce que mbuta ikala ya amonisi biso tolingi lelo toyoka vérité est-ce que biso banoir touta epai ya kitele kinambu pamba te bamindele balobi biso touti na Adam et Ève eloko nini okoloba na likambo wana. Matondo mingi papa na ngai Kongo Walenga na Kekesa mundila Kongo bakukila dio moyo Kolo zaku muzimbila Salia Kongo Kisukulanga ntangu zazo Eto sofuku mwini Ponso bobo Ngeye kesa Unalwa kila kundungunu
nanti kudukusu satuvana mwela Kongo kwanlongyeto nelukongo lwa biswaki o mundila Kongo malembe 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 tunalwa kila kundungunu 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 mumalembe 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 tunakwendila una njila yo ya kedika tunamona sana tunayamba sana ye babo oba mana kukilwa kila kuna simu Kongo kuna ntia velela malembe 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 tunalwa kila kundungunu 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 Mundila Kongo Antina tengo tangi kombo ya Mutaikala na mopesa elo sako bisika ya zali ya solo. Moi je reconnais que Ikala azali vraiment parmi les grands combattants au yakati Angleterre, et puis Ikala azali pe moko o ya pesa kanga pe molimo ya kokoma pe combattant. Na banzi soki na expliquer ndenge tokutanaka na ye ezalaka mwa moke matata, mais en tout cas eza na témoignage poko mpe kunene mokomosu tokolobela yango. Donc nga na Ikala tokanganaka mpe en tout cas tosalaka mpe makambo ebele. Papa na ngai lelo yo okoki kokende pai ya bamindele soko tuni bango koko na bino ya yambo aza nani, bakoyebisa yo Adam na Ève. Adam na Ève na français cela veut dire l'homme et la femme. L'homme et la femme wana ne koko na bango. L'homme wana aza na kombo te, femme wana pe aza na kombo te. Pour Adam na français cela veut dire homme. Ève na français cela veut dire femme. Mais mbutanabi lukombo lelo soko lobi boye ba passer rebelle ba beke Adam et Ève to mona ka bana rebelle ba passer rebelle to ba chrétien rebelle ba zo bota bana apesi pe mona kombo na e Adam mwana nga kombo ne Ève apesi mwana ne kombo homme.
Docteur Bake baye bakala bango signification nango te to ndenge nini. Adam et Ève est un nom commun. Ezali Adam qui veut dire homme, Ève qui veut dire femme. Quand on a dictionnaire ya hébreu, on komona ngo. Donc, Bon, c'est quoi? balingene balobi bauta na mwasi na mobali. Soko kei na ba-indien. Ba-indien bakoyebi soki biso bakoko na biso babimelaka na mai. Babengaka bango les travidiens. Babima ebele mbala moko. Elingi koloba, okoki kokende pa ya balion. Luka lion oyo ya liboso tata nzambe asalaka ya mwasi na ya mobali. Kende na bangungi, kende na banchombokila, kende na bimfiatu, biloko nyonso oyo ezoningana na mokili. Tata nzambe atotika na biso kokotaka na bonzambe ya mindele, kolandaka ideologie ya mundele. Yango ezomema biso na bobungi. Ideologie ya mundele yango nga nalobaki bamisusu balongwa na bokoko, balongwa baye na bokoko, me bamemi suki ya Yesu, bamemi basandala ya Yesu, bamemi na bango kaka kibo Yesu yango baye bazochange yango na kibo biso eza bongo te. Ndenge mundele alobaki tata nzambe asalaki moke na 7 jours, wana ya balondele asalaki na 7 jours, ya biso asalaki na 7 jours. Tata nzambe ntango asalaka mokili, asali groupe ya badu, asali groupe ya banyama, asali ba groupe ya biloko na biloko yango ese produisaka. Tata nzambe asala mutu moko teke o ipaka bana mokili bana batonzi mokili ça c'est faux et archi faux. Ndenge tata nzambe asalaki groupe ya bambwa, groupe ya basoso, groupe ya mabata, groupe ya batu pe. Et puis il faut toyebaka ke tozalaka kaka 4 races te barace ezalaka ebele. Barace mosusu ekufa na bacataclysme naturel, barace mosusu ebunga. Alors, na continue metika na zonga pai ya kitelekinambu oyo ye koprécisele ngai. Na dictionnaire ya biso ba Congo, il n'existe jamais un nom kitelekinambu. Yango soki lelo okena ba Congo, okomona ba village na kombo ya Mpanda, okomona ba montagne na kombo ya Nzala, okomona ba biloko ebele, mais okotikala komona jamais mwasi moko komona ye kitelekinambu, okotikala komona te parce que ces mots-là non wana na biso na royaume du Congo, les noms kitelekinambu n'existent pas. Alors, yango balobi soki kozala presse lokola moseleke te parce que moseleke te ayokaka te ntango basalaka couche na ligorodo. Ye alobi na koleka ligorodo na mbangu, balobi bon tokopesa bino mbongo, bokende na wenze, bokende kosomba mbi. Ntango kaka moseleke te ayokaki mbi, akenda vitesse me ligorodo atikalaki, ayoki pena mbi la. Na malembe ligorodo azokende. Moseleke ta komi na wenza bani na mesa liboso tina mesa sokalo nazoluka mbi azwaka mbi te. Leta azozonga ligorodo asa akomaki asombi mbila. Leta moseleke ta azozonga ligorodo sa ye kopresente mbila malgré na malembe parce que azalaki na patience ya kosela. Nenzala Mpanda na mama oyo balobi kitelekinambu ezali pe kitelekinambu te parce que kitelekinambu n'existe pas na eza kombo te na royaume du Congo. Mais ngana koyebisa yo ke na chefferie ya Madimba ezalaki na prophète moko azalaki pe na 12 disciples na ye, 12 apôtres na ye. Kombo na ye ezalaka Nenzala Mpanda. Alors que mwasi na ye kombo na ye ezalaki Kiteki ya Nambu. Ce n'est pas kitelekinambu, mais Kiteki ya Nambu. Kiteki ya Nambu, cela veut dire le masque de l'océan. Kiteki, cela veut dire masque. Nambu, cela veut dire océan. Nenzala Mpanda na mama Kiteki ya Nambu bazalaka na Madimba, un grand prophète.
prophète wana azala kopesa bayeko na initiation na misi na bango alimwa bongo soko kena chefferie ya Madimba tuna nenzala mpanda na mama kiteki kya nambu bakoyebisa yo. Alors biso bakoko na biso ya yambo bazalaka ebele babima ebele toko mibale ya liboso bazali te yango bakoko na biso bazalaka na Afrique na Amerike ekanganaka ezalaka liboso continent moko soko lingi tala Amerike kuna kote kei kote ba Canada na ndenge bakabana na Afrique omona te ezalaka penza yango moko na yango ya kala continent wana balindele babengaki yango continent bana ko benga ngo Gondwana soko lingi kota na Google lobaka ka Gondwana break up ndenge Gondwana kabwana ka akolatso ndenge kabwana ka kwa continent moko. Alors na kolo ezalaka ba India na se ezalaka biso ba Indo na lego na mbongo ezalaka tito bana ko sala échange ba troc biso kendeke pa na bango to changeane bango bayaka pa na biso to changeane mais quand on extraterrestre au biso to bengi bana bazulu les enfants du ciel les extraterrestres quand bayaka na mabele pona koya koteya batu ndeba bayaka ba volant bayaka mystérieusement babana koleka bamona na kate basoka batu bana komona na mais ozomona bitake batu bazoya kota na mboka siko balati bobiso otata nzambe ata eko bimela bino akolata nzoto ya bino batu soka bimi ba lion akolata nzoto ya lion ba anjeli baye balati banzoto na biso. Alors tangu balati banzoto na biso nde sikoyo bakobanda mpe kosala bobiso bakomi mpe na bilulela bakomi mpe na biswanela esika ange moko akoya kokutana na mwasi moko ya India na mabele ya Afrique tango na Afrique bazobenga yango Katiopa esika wapi angelu wana akobanda kosangana na mwasi wana ya India na mabele ya Afrique mwasi wana akozwa zemi etango mwasi wana akozwa zemi siko mwasi ya India wana autaki wapi mwasi ya India autaki na India parce que biso na India ezalaka na kaka mabele moko ba cataclysme naturel mute kabula biso na tango na continent wana bazala ko benga ngo Gondwana beta Gondwana na kuko okomona ngo. Alors mwasi wana visemi mwasi ya India avisemi na extraterrestre ya mutu mwindu akobota mwana na mabele ya Afrique na ngambo na biso na Katiopa mwana wana akobota maye wana siko tango akokola mwana wana akobotama ye wana siko mwana wana tango parce que tango kaka mwasi kasalaka na zemi parce que mukonzi ya ba extraterrestre moneka obandi ko déconner mission esili ko tozonga mission esili mwasi na tikana na zemi kotika la tikana na zemi muyebu takoya kobota mwana tellement mwasi na sepelaka na angelo alingaka zwa mayele na ye mingi azalaka na posa mayele posa donc yango na nzala mpandu cela veut dire buwania azalaki na posa penza ya buwania mais angelo akei akopesa mwana na kombo mwana na kombo na ye ne nzala mpandu. Alors ne nzala mpandu akoya kobala mwasi pe akoya koyebisa mwasi ke ngandi ozomona na kubi ezaka na mélange mama na nga India kasi tata na nga mutu ya likolo bomba secret akoya kopesa mwasi na kombo mama nkenge cela veut dire nkengi gardien lufuma cela veut dire secret qu'est-ce donc gardien secret mama nkenge lufuma nenzala mpandu na mama nkenge lufuma na mabele ya Katiopa bakoya kobota bana 12 ebandeli ya bayindo te bayindo bauteki no bango musika wana sikoyo ebandeli ya ras Congo mais sikoyo mbuta na bilo kombo
likambo oyo ne mwanda ntsemi yo ozalaki moko mpe kati na mwanda ntsemi ne mwanda ntsemi alobi ke biso touta epai ya koko na biso abotaka biso de 12 tribu wana sikoyo toutaka epai ya nenzala mpandu na mama kengi to toutaka wapi oyo ne mwanda ntsemi aloba parce que ezosala contradiction parce que lelo tomoni ndeko na oyo ekala ye alobi ke touta epai ya nzala mpandu nzala panda pardon ye abota biso 24 yokana yebisa yo oyo nga nazoloba oyo mpe kaka ne mwanda ntsemi azoloba ezali ebandeli ya kanda ya Congo loki biso bakongo ezali biso bayindo te parce que donc eza différence entre bakongo na bayindo. Voilà. Soki tolobi koko ya yambo ya bayindo, koko ya yambo ya bayindo nyonso. Parce que foto yeba ke tozaka na bayindo wana Afrique, te même tino Australie bayindo bazali. Koko ya yambo, mutu akoya kolebisa bino ke koko na biso ya yambo yeyo, fo apesa biso ba preuve alakisa biso mutu wana abimilaki ndenge basalelaki na mai nini, babendaki mutisisa na ye ndenge nini. Après c'est exemple, mais nga nazoyebisa yo ke mukili bato bazalaka na bango en nombre ndenge kaka tata nzambe asalaka mibale te asalaka bango ebele bandeko asalaka bango ebele biloko nyonso tata nzambe asalaka ebele mais biso histoire na biso bakongo ekoya kobandela na nenzala mpandu na mama nkenge lufuma histoire ya biso bakongo ebandi donc neti ngai ndenge nazali awa nkafuta bote mpe na koko na biso tata mukwangala ntaka oto kompane tata mukiongolo abanaki basi 25 aboti ba 50 ye basali ya ye na lelo oyo biso mpe soki tolandi libota na biso ya yambo ezali koko na biso tata mukwangala ntaka mais azali koko na biso ali koko ya bino ya yu papa na nga kongo waleka te donc tolobake koko papa mukwangula kata azali koko ya nabi lukombo voilà mazali koko ya kongo alenga te donc neti nenzala mpandu na mama nkenge lufuma bazali koko ya biso bakongo me koko ya bayindo ya mubonda titi donc koko ya banigérien te Nigérien peut aussi dans le cas ici Nigérien Sud-Africain bango nyonso toza na bango libumu moko mais nazolobila à partir ya place oyo nenzala mpandu abimi bisika kokuta 12 tribu wana eza 12 tribu ya Afrique omona Zulu Makeba basali banani basali bato bele basali matondo mingi mbuta na bilukombo zongisa biso sika wana sikoyo baboti 12 bana donc 12 bana wana zo bango wana 12 tribu 12 tribu ya bena Congo bana wana bazalaki na basexe nini bazalaki basi to moko ezalaki Congo nimi oyo biso bakongo tobimili tandis que Zulu Makeba oyo bazulu na Afrique du Sud babimeli mais bango nyonso bana ya nenzala mpandu na mama kengi lufuma voilà baboti bana 12 wana bazalaki mibali boni basi boni ok matondo mingi nakozongisa moke na nsima papa na ngai oyo aza na mama na minito tozoloba oyo aza na mama aza na Afrique aduna ntango biso tozokola ntango bamama na biso bazokola kombo ya nkenge ezalaki kombo eleki vale soko moni mwa epi banakopesa onka mingimingi na bana liboso nkenge epi biso mokolo ya nkenge moto abana kokendeke zamba te moto abana kokendeke bilanga te moto abana kokende koteka te mokolo ya nkenge parce que biso na calendrier na biso toyaka na 5 jours nkanzu konzo patati patata après nkenge journée ya nkenge même na zamba bato bakotaka te ezalaki journée moko sacré
parce que nkenge ye wana azali mama na biso ya yambo ya biso bakongo ya yambo mais kitele kinambu n'a jamais existé mais nga na yebi kiteki kya nambu mutu existaka mutu ayoka kombo ya kiteki kya nambu azalaka trop pressé ayoka kibiente atiango kitele kinambu qui ne veut rien dire na ba kongo luka mutu bona kombo ya kitele kinambu yaka na ukuto sambula matondo mingi na ba kombo nkenge soki na tia ata $5,000 ekosila po bankenge na bankenge partout bakengi bazebele ngai moko tu mwana na bape komona nkenge parce que ça compte kumu mais non kitele kinambo matondo mingi ya solo bandeko balandi nyonso na bandi toyambaki bongo chef spirituel ya nzila Congo mbuta na bilukombo tozali kokota na biso na bandi question na biso toye comprendre que biso bayindo bandeko na ngai touta epai ya koko na biso nzala mpanda pe na mama na biso nkengi lufuma bango nde basali biso oyo babotaki bana na bango 12 tribu wana tolobaka bango na bapanzani mosusu bakei na Afrique du Sud banigeria nde tokoki koloba mbuta na bi voilà biso bayindo nyonso touti na nenzala mpandu na nkenge lufuma te biso nde bakongo ntango tozoloba biso bakongo d'abord ena koyebisa yo biso tribu ya bena congo tozalaka na Ethiopie tozalaka na Egypte tozalaka na Soudan tokitaka ti tokendeke ti na Afrique du Sud ti toye komata donc même so okoti na Nigeria okoti na bamboka mosusu neti ya basénégal okoti na batanzanie okoti na bamalawi okoti na bamozambique okoya komona bato baza na makila ya congo komona mpe langue na biso ekokani nakopesa exemple biso soko ye na mabele na biso okomona bapesaka motu kombo ngwizani sila vidi boyokani oka neti mobali grand frère na ngai liboso mwasi na ye kombo na ye mama ngwizani mais soko ke na Nigeria okomona bango balobaka ngwizani te me balobaka ngozi eza na même signification na ngwizani mais soko ke na Côte d'Ivoire balobaka ngozi te me balobaka ngwesani parce que eza mpe na même signification toza kaka bato moko me tokabwanaka na ntango tozalaka kokita yango nazoloba ke mokolo tokozala na temps tokoya kozwa les 12 tribus ya banana oyo nenzala mpando abotaka na mama nkenge lufuma mpe ndenge topanzanaki après toye kose retrouve biso nyonso na se a chemin dispersé mais tozalaka esika moko na ebandeli ngai nakoyebisa yo ntango nakendeke na Malawi tellement nayebi koloba kikongo bien nasalaki kaka 6 mois ya pamba na Malawi nakomi koloba chichewa okanisa na botama kuna nakenda na Zimbabwe na mwa ntango moke navanda kuna 2 mois ya pamba nakomaki koloba shona okanisa na botama ngona paske balangi na bango nyonso tu ezaka ndenge moko na oyo ya biso matondo mingi ya solo bandeko balandi nyonso tozali kokoba na masolo na biso bokoko bayindo abonnez-vous massivement bandeko oyo ezali masolo ya bokoko tosolaka makombo oyo etali bokoko na biso mbuta na bilukombo amonisi biso ndenge koko na biso ya yambo ndenge aboti biso bana ya Congo lelo tokomi mokili mobimba bandeko na ngai ezali esengo pamba te koyamba bambuta ntango bazali kososola kolakisa biso kibokoko na biso ezalaki esengo ndeko oyoka yango mbuta na bilukombo motuna oyo tokotuna ezali motuna ya suka na likambo tani ne mwanda nsemi oyo toyebiki ya solo toutaki koyamba mbuta ekala ya alobi na biso ke mbuta ne mwanda nsemi bakangaki ye asalaki prison kombo ya aportaka ne mwanda nsemi ezali kombo na ye te kombo na ye ezali Zakari badangera donc makambo nyonso ye aloba eza ya lokuta
parce que ya lobaki ke bakoko na biso babotama 12 tribus mbuta ekala alobi ke bazalaki 24 wana nde akaboli ti mwasi na mobali basali 12 tribus wana. Alors tolingi toyeba yo ozali moko oyo orepresentaki bundu dia Congo awa na kati Europe po ozali mutu moko oyo alakisi biso nzela ya bokoko awa na Europe mutu akoki kobosana yango azali te. Yo fongolaki nzela makambo ebele mpo na likambo etali biso bayindo oyo tozali na diaspora tozonga na nzela bokoko. Mbuta na Bilukombo, eske ne Mwanda Ntsemi kombo wana ya yiba kombo ya bato babi kombo wana ezali ya yete vrai kombo na ezali Zakari Badangera yango tolingi omonisa biso ya solo lelo. Eske mbuta Zakari Badangera bakanga ye bakimisaka ye Mobutu kuta alingaka boma ye akimaki na boloko pe azali koporte kombo wana Mwanda Ntsemi kombo wana ezali ya yete makambo ebele azali koloba ezali ya lokuta meka komonisa biso yo yebaki nde Mwanda Ntsemi ndenge nini. Eske papa na ye azali Rwandais, mama na ye azali Congolais ya Brazzaville, meka komonisa biso monene ya nde Mwanda Ntsemi. Maloba epesa melio. Matondo mingi papa na nga Congo balenga balobi question bête existe à rater. La question bête, c'est celle que vous n'avez pas posée. Donc, toute question mérite une réponse. Et puis, quand vous avez sa réponse, la question, bakendeke nango, zigzag te bakendeke tout droit la réponse, comme vous pouvez comprendre. Na bandi na diaspora awa, na bato nyoso bayebi ne Mwanda Ntsemi. 98% bayebi ne Mwanda Ntsemi na nzela nanga. C'est moi qui les a présentés ne Mwanda Ntsemi. Peut-être 2% kaka bato bayeko yeba na ndansu peut-être bazaki bana mike ba komite bayeko yoka na sima. Et sinon 98% bayebi ne Mwanda Ntsemi grâce à nga. Je mérite les acclamations pour ça. Na Mwanda Ntsemi maman na ye comme na ye Mpolo Ngimbi, congolaise de père et de mère. Tata na ye pe kombo na ye Ntsemi. Donc Ntsemi ezali kombo ya papa na ye. Papa ya ne Mwanda Ntsemi azalaki Nlongi. Nlongi, le tobenga bango so ba Nlongi te tokoma kobenga bango ba pasteur. Alors, tellement azalaki toujours na bamindele. Bamindele bayebaki ke mama Mpolo Ngimbi azobota mwana. Eke mwana na soka botami fo aya na yeba consacré ye na Jésus ndenge ka basalaka. Mais noko na ye noko ene Mwanda Ntsemi alotaka ndoto wana yango etindaka ke mama Mpolo Ngimbi akende kubota ne Mwanda Ntsemi na zamba pe babomba mwana wana. Kombo ya Ntsemi mutalota yango ezali noko na ye. Me balobaki bopesa yango te parce que so bopesi ba combattre ye. Yango bapesaka ye kombo ya Zakari Badengila. Non Badengila, mais Badengila parce que na Congo tozaka na lettre RT. Tokoza na kombo ya RT parce que simba te biso na Congo R ezalaka te. Alors, yango ya koli atanga ba classe na kombo ya Zakari Badengila. Metango abandi makambo na ye ya bonzambe akolongola kombo wana azi kombo na ye. Ndenge moko pe na Bilukombo akolaki na kombo ya Lukombo biswaki. Metango abandaki musala na ye aye kozwa kombo ya Nkosi ya Mbemba. Ce n'est que normal. Alors, tata ya ne Mwanda Ntsemi azali mutu ya Mongoluwala. Qu'est-ce que cela veut dire Mongoluwala? Tozali na rivière moko na ba Congo o babengaka rivière la rivière Luwala. Rivière wana ndenge kende ekoma na liboso montagne moko ebara yango alemai ezwa direction mosusu. Montagne na Kikongo babengaka Mongo. Yango babengaka secteur wana nyonso babengaka yango Mongo wa Luwala. Donc cela veut dire la montagne de la rivière Luwala.
mabele wana nyonso ezali mabele ya Congo Zaïre. Donc biso nyonso tu toza bato toza ngambu wana mutu moko oyo se prétendre te kaza congolais ya Braza. Nous sommes des Congolais ya Kinshasa. Donc mpona wana eza nango faux débat. Les Mwanda Ntsemi est 100% congolais de père et de mère. Son père azali congolais de père et de mère. Nayokaki papa na ngai Kabaki afaki na prison et que bakondamnaki à mort alors que Afdel ntango ayaki nde abukaki prison babimisaki ye. Ikala akende kotala lisusu baarchive mutu oyo bakangaka Mobutu akangaka ye kombo na ezalaka Mizele Ntsemi oyo azalaki chef ya royaume du Congo. Bakangaka ye akendeke na Mongalema Mobutu atika ndako ya kota. Bakangi ye na bato ne directement transféré na prison bamisusu bakufa na kati ya prison baboma bango. Mais ntango Afdel aye akoti babuki prison esika Mizele Ntsemi abimaki. Mizele Ntsemi enone Mwanda Ntsemi. Place wana papa nanga asalaki mwa erreur. Donc yango balobi éviter la confusion. Donc Mizele Ntsemi n'est pas de Mwanda Ntsemi. Donc tolobake Mizele Ntsemi wana azalaki nani. Donc kombo ekonsidaki to ezali azalaki pe un cadre mona na politique to comment? Mizele Ntsemi asalaki groupe na ye pas manianga ya Mongolo wala. Mais asalaki groupe na ye politique ya po babenaki royaume du Congo. Alingaka koma roi na les trois Congo. Congo Angola, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Alors, et comme dit dans moment moko, basalaki marche bakene tina Mongaliema po Mobutu atika ndako pona bango. Basoda Mobutu bakanga bango ka marche wana directement prison. Nde bayaka kobimisa bango tango Afdel akotaka. Ça c'est Mizele Ntsemi et non ne Mwanda Ntsemi. Matondo mingi ya solo tomoni signalisation ezosala biso awa mbuta vraiment tokomi na suka ya masolo na biso toyebi ko ezali première partie bandeko bolimbisi tokozongela mbuta na bipo ya solo masolo ezali ebele mbuta na bandi tokomi na suka masolo na biso. Alors eloko nini lelo koyebisa bandeko mingi oyo bakongolais bakolanda biso na mokolo ya lelo pote ya solo bayeba nini to eloko nini bakoki kokanga pamba te lelo na Congo mboka ezali malamu te mbuta na bilo kombo Congo mboka bato bazali kokufa bato bazali konyokwama bazali kolobela bokoko tozonga na bokoko mais po tozonga na bokoko yango lelo mboka ekoma christianisme pardon christianiste. Donc tokosala ndenge nini mpo lelo totongola christianisme oyo ezali kokonza biso na kati ya Congo. Bakonzela biso nyonso tu baza bakatholike baprotestant. Alors tokolongola boombo oyo aza koyoka yo mbuta. Fufu basaki ya fufu bazalaki komemaka basoso ya basi na ya mibali bango banguba bikedi tutukwatela bango soso moko wanatika ye mais tellement bana basoso bakangama osala batokaka ye basaka ya kokanga mavanda mpe kaka wana otokwela esoso torenforce singa olamuki kama kanisa kwa bagoto sana na foto lokale to le kabuna nous sommes esclaves de qui que ce soit. Seigneur ils sont pas congolais. Rwandais
ya mbala mwande mo bazwi mbala yango alinkopesa wango maladi ya mpesa ya kufa tina na pesa bino ba visa okongisa babongisi ye abantu sokya bango ba visa lelo biso tozana ba makambu ole tobomaka ba Rwandais tobomaka ba paya tozoboma na biso tozozongisa na kasima biso na biso kofinga na biso bitumba biso na biso tochange nde matondo mingi ya solo bandeko balandi nyonso tokomi na suka ya masolo na biso toyambaki bongo chef spirituel ya Nzila Congo Mbuta Nabi Lukombo Biswaki bandeko na ngai tolandi na bokebi tomoni biso ndenge penza biyano oyo tolobaka mituna totunie pe biyano ya zongiseli biso indépendance spirituelle bandeko na ngai ndenge tozalaka boye tosi tokamata na biso yango kasi yo moko yebaki longola bowombo na yo pamba te Vatican kotikala jamais koya kopesa biso indépendance ke tolongwaki balobaki no banda lelo mboka ya Congo totiki bino bokomi kodépendre na bino moko na likambo teli molimo oyo tobengi la spiritualité bandeko na ngai tososola ndenge Mbuta Nabi amonisi biso ya solo bandeko tosi tozwa indépendance spirituelle kasi lelo yo moko yebaki ya solo ata ozali na mwana yebisa mwana na yo ke ndenge ozalaka boye nzambe ya mindele oyo toza kolanda bazali komema biso epai te pamba te mindele tobengi baoccidentaux bandeko balingaka biso te wuta kala balingaka biso te parce que bayebi ke towuti nzela moko te to papa moko mama moko te lokola nzambe atondisa bomengo epai na biso mikolo ekoya mpe tokosola makambo ebele na Mbuta Nabi oyo ezali bongo episode ya liboso kasi ya solo bandeko tokosola masolo ebele oyo tokosolola ya solo ya mibale likambo ya bakoko na biso babota biso bandeko towuta na koko na biso Nzala Panda pe na mama Kengi Lufuma oyo aboti biso bana ya Kongo oza muluba bandeko na ngo outi na mama Kengi oza muta bandundu biso nyonso touti na mama na biso koko na biso Kengi Lufuma na koko na biso Nzala Panda bango nde batu basali biso tobuni bana Kongo nga Muswahili ngai Shabie lelo toza komona katanga bitumba ya pamba bandeko biso nyonso ezala bandeko ya Rwanda ba Ugande touti na bakoko na biso tobengi koko Kengi po topanzana na bandeko bazali ya banyanga kote ya Mbanza Ndunga kuna na mopanzi ya banyanga ya Luozi biso nyonso bandeko touti na koko Kengi Lufuma pe na koko na biso Nzala Panda bandeko tolingana soki tolingane tosali bomoko ndenge bakoko na biso baboti biso bandeko tokosala force ndenge mindele bango bakumisaka oyo ya bango Adam et Eve mwasi na mobali bango nde basali bango mpe mundele wana ezali ya bango ndenge Mbuta Nabi amonisi biso bandeko na ngai ya solo bandeko ya misato Mbuta Nabi amonisi biso likambo tali ne mwanda ntemi azali congolais Mbuta Nabi so ikala abungaki nzela kasi ya solo loko ezali bokoko bakozongisa ye na nzela mpona kolakisaki ya solo ne mwanda ntemi azali congolais kombo ya Zakari oyo tobengi badangera ezali kombo ya bakongole te kasi ya solo kombo ezalaki Zakari baboti bapesaki ye me azali congolais de père et de mère donc bandeko totikala biso kobomana biso na biso toloba makambo solo pota ya solo mboka ya Congo ebonga bandeko na ngai botikala malamu oyo ezali bongo parti ya liboso tosoli mpona makambo tali bokoko na biso émission bokoko ya bayindo Mbuta Nabi Lukombo azali wana mpona biso nyonso tu atuka makambo ezali ebele sujet mpe ezali ebele me kasi lelo tosoli oyo misatu mikolo koya tokosola mpe makambo etali molimo mpe makambo etali fomoki mbangu
makambo ezali ebele bozala toujours branché bosabone bopartage émission nzambe apambola bino bandeko nyonso ya nzela Congo napesi bino mbote mpe matondo mingi esika bozali nzambe apambola bino bino baso mpe mbote na mbutana na bilu kombo oyo pesi biso pena chance munene po tasolo toyamba yo nzambe apambola yo toujours na mosala oyo zali kosala mpona biso bana Congo toyebeki ya solo okotika biso te po biso tozali na posa na yo ntango nyonso tozwa mayele bwania oyo ezali pai na yo biso mpe tokamata yango kimia ya nzambe ezala kati na bino bandeko nyonso bolandaki émission bokoka bayindo ezalaki ya bino ndeko Kongo Alenga mwana ya Fumuki Mbangu tokutani bongo mbala nsima nde tokosola lisusu makambo etali mboka na biso mboka ya Congo oyo bakoko batikela biso lelo tozali kobenga yango la République démocratique du Congo mbote mingi na bandeko nyonso oyo bosutenaka émission bokoka bayindo na bosani te mbuta na biso PDG Kakina K15 pe elongo na molongani na ye mama na biso Gisilienne Kakina nzambe apambola yo bango bazali ko soutenir émission oyo tango nyonso balobi ndeko Kongo Alenga bokoka bayindo esila te biso tolingaka yango mingi yango masolo ezongeli bino bandeko nyonso bokomela biso tosepelaka ntango bokomaka esalaka biso esengo oyo bomoni peke ya solo bokokomela na bilu kombo bokomela ye na nzela na biso ya ba email na biso email ezalaka wana pe na YouTube bokoki kokoma na bacommentaire tokomona yango nzambe apambola bino tokutele bongo mbala nsima nde tokosola lisusu masolo ya bokoka bayindo matondo mingi ingeta matondo Nzambe yokelaka biso bato ndenge moko Maina makila makotambolaka na nzoto Kasi eloko ezali kotia vikeseni Ezali kaka nemayele Nzambe yokelaka biso bato ndenge moko Maina makila makotambolaka na nzoto Kasi eloko ezali kotia vikeseni Ezali kaka nemayele Tata yokela boyinga mamo Tata yasala tonyokwani Kombo ya mwasoyo ezali ndenga yiboyido Tata kimangu yolobi nini Kombo ya mwasoyo ezali ndenga yiboyido Tata kimangu yolobi nini Tata yokela boyinga mamo Yasala tonyokwani Bakonzi bazangi nguya Tata kimangu yolobi nini Bakonzi bazangi nguya Tata kimangu yolobi nini Tata yokela boyinga mamo Yasala tonyokwani Anda yokela kanga imoyindo na mona esengo te Tata Asikonyo kwa mayango denguya nanga Anda yokela kanga imoyindo na mona esengo te Tata Asikonyo kwa mayango denguya nanga Anduki masasi basala kaposa basala Kapona fanyama na zamba Kasi ekomi ya ngai ya kogomama Anduki masasi basala kaposa basala Kapona fanyama na zamba Kasi ekomi ya ngai ya kogomama Tata yokela boyinga mamo Yasala tonyokwani Kombo ya kwasoyo ezali ndenga yiboyindo Tata kimangu
kimbangu yolo binini Kongo ya pasolo Ejani ndebayi moino Kaka kimbangu yolo